2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'étais tellement... J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atoms, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la troisième, c'était Grace. Elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait, on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et lorsqu'on a dit que les 2 étaient empoisonnés, et les 2 autres, il n'y avait rien, il a dit non, les 2 autres, je ne vois rien, les résultats, là, il n'y a rien, c'est les 2 autres qui sont empoisonnés. Ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. Deux de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'étais tellement... J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atoms, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la troisième, c'était Grace. Elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait, on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et lorsqu'on a dit que les 2 étaient empoisonnés, et les 2 autres, il n'y avait rien, il a dit non, les 2 autres, je ne vois rien, les résultats, là, il n'y a rien, c'est les 2 autres qui sont empoisonnés. Ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit, ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test? Il parlait en blaguant. Il a dit, bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari, ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma qui donnent ces genres de résultats. En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit, OK, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant, il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. Tolandi vidéo ya Maman Nadège Mbumba ko expliquer ndenge nini azalaki empoisonné ye na mobali na ye na bana na ye mibale. Batu bakoki kosala analyse, batu bakoki koloba Sœur Nadège a été empoisonné ye moko aleki apesi témoignage a expliquer ndenge nini basalaki ba test. Mais pendant que batu bayaka koloba tozala na veille spirituelle ya ko comprendre
pourquoi makambo nyonso wana ezokomela mama Nadège na pasteur Atoms? Non, pasteur Atoms te, adorateur de l'Éternel Atoms Mbumba. Voilà. C'est quoi les problèmes? Bien-aimé, nalobaka likambo moko, kozala na nzambe eleki nyonso. Gloire ya mokili etengamisa babengani ebele. Gloire ya mokili esalaki bato mosusu baobéir lisusu nzambe te. Kobika ya mama Nadège na Atoms eza kaka kozonga na kati ya poste ya musala oyo nzamba bengela bango. Nzamba aza nzambe ya ordre. Combien de fois bato bazwi ba message baleki na ba émission pona kobeta son ya tempête. Atoms zonga na adoration. Atoms nzamba lobi zonga, tu n'es pas pasteur, oza adorateur. Oza wana pona koyembela nkolo. Combien de fois nzamba memi batu abetisi bango tour na site ya ba musicien o bakufa bazongi bapesi message na pasteur na frère Atoms. Atoms nzamba lobi place oza ya kote ya wana eza poste na ya musala te, zongela adoration, bagangi babeleli poison wana. Oh mama Nadège lelo azo témoigner que maya miso ezo tambola ye, azo raisonner histoire pe résultat ya hôpital, maya miso ezo tambola ye, azo lela na français. Eza poison ya batu ya mokili te, eza son ya tempête oyo nzamba azo beta toujours na couple ya Atoms que bozonga kogumba melanga. Bien-aimé, kozala na poste ya musala te, eza ki indiscipliné o ba militaire balobaka, eza abandon de poste. Soki abandon de poste ya basoda ya mokili, bakangelaka ngo bakotaka boloko. Mokili o ya biso ebongo nzambe. Tika na yebisa yo mutu oza serviteur de Dieu. Tika na yebisa yo yo oza mwana nzambe, oza na likabo oyo nzambe apesa yo, oza na don oyo nzambe apesa ya koloba yo poste na oyo eza place boye. Melelo namoni batu nyonso ifo afungola Bible ateya. Batu ya koteya bazali, batu pe ya koyemba bazali, basakoli pe bazali, mais mutu na mutu azala na poste na ye. Laisse-moi te dire que pendant yo kozala na poste na yo, na kati ya kozala na poste na yo ya musala, oza na assurance ya protection ya libota na yo mobimba. Oza na assurance sabaote akozala na kati ya vie na yo. Kobeir poste ya musala oyo nzamba bengela yo esecurizaka biso na makambo ebele. Neti nga naza pasteur te, bayebisanga te na fungola Bible na teyaka non. Nga bayebisaka nga natangaka Bible mingi po soki nazo dirige prière ya intercession nazwa référence ya makomi natinda ngo lokola ba sujet de prière. Eza na ndeko moko awa nayebi parmi bato na bandaki pe ko-encadrer, ko-orienter chemin à repentance, namoni akoma ofungola Bible pona koteya. Eza abomination. Yo moni loko ozo salela nzambe nzoko nde oza abomination na miso ya nzambe. Tuna nzambe likabo na yo eza nini? Tuna nzambe ngande naza bwe poste na nga eza wapi? Ende kwa mwasi wana namoni akoma fungola Bible kote à tout moment. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ya koluka ye pona oyebisa ye oza adoratrice. Fanda sala live ya adoration, mema batu na adoration za na mongongo koyemba ya komi na ye kotea. Etiaka mutu na kati ya insécurité lorsque oza na poste na yo te ya musala oyo nzambe abengela yo. Donc oza indiscipliné. Batu bapesi pasteur Atoms message awa ekoti on dirait kotite. Eza son ya tempête.
wana eza frappe ya nzambe bokoluka nani empoisonnaki là c'est Dieu azobeta bafar ke atoms zongelanga zonga na adoration zonga kopesa nga masan joli po ozala protégé soki atoms na mama Nadège bazongi na kati ya poste ya adoration te, il y aura quelque chose qui va se passer, des gens vont pleurer. Dieu est miséricorde. Nzamba bolingo bien aimé. Natangi na Bible zolo banangaki. Nzamba traitaka biso selon masumu na biso te. Quelle miséricorde. Quel amour. Quel amour. Problème eza wana mama Nadège, papa Toms, bozonga na poste. Bosala abandon de poste. Bokena na poste o eza ya bino te. Soki oza na poste na yo, protection ekozala, poison ekozala te, maladie ekozala te, liwa ya mbalaka te ekozala te, parce que isika oza na poste, nde isika nzambe azolinga amonela yo, akitisaka protection. Nga naza intercesseuse. Na longwe na intercession, nakomi na nga mama pasteur, eza na abandon de poste, na tie vie na nga na âme na nga en danger. Mutu nyonso azalaka na poste ya appel na ye ya musala te, atie vie ya bana na ye na âme ya bana na ye en danger. Problème eza bongo. Il faut bazonga na poste ya musala. Il faut bazonga kopesa nzambe masan joli. Il faut se repentir, dénoncer makamususu ke nzambe limbisa kozonga bien aimé. Satana koki kokana yo oki me pa nzambe. Mais soki nzambe asi akani yo okende pa nani? Okende wapi? Ba risque poison. Et la moni batu basali ba analyse maman Nadège bwena bobo. Mais jusque là ba comprendre te qu'est-ce qui se passe nzamba lingi nini nzamba zo annoncer kaka na pasteur na frère Atoms na maman Nadège ke soki boza na poste ya musala te na kolongola bino na mabota na bino na mokili je vais vous tuer. Message eza bongo. Soki bozongi na poste te, c'est la mort. Parce que bosali abandon de poste. Et lorsque sali abandon de poste au koufi, eza kokende boloko. Eza kokende lié de trauma. Parce que o accomplir mission te, obéir te na poste no ya musala. Soko za adoratrice yemba yemba. Nga naza na grâce o nzamba sala nga nazaka messager, naza intercesseuse. Nga mana kofanda boye bayebisinga kende yebisa Moïse Mbie nga nzambe na lobi boye na kotia kamera na nga message kokomela Moïse Mbie. Espérance sambela pona mutu boye na koprier. Nzamba kotiaka ba message pour le Congo. J'ai pris pour le Congo. Parce que naza na poste na nga ya musala nazalaka sécurisé. Nga nazwa bitumba ya makasi. Mais namona lola e sécurisanga. Non, ya na témoignage. Donc message ezake maman Nadège, papa Toms, bozonga na poste ya musala. Message eza bongo. Parce que soki bozongi te, soki bozongi na masan joli te, tika micro pona koteya, mais zongela micro pona koadorer les saints d'Israël, pona koadorer le roi des rois, le seigneur de seigneurs, pona koadorer kotombola lisusu ngwende na ye. C'est ça que Dieu veut. Soki osali yango te, il y a toujours la mort dans votre vie et vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Tolandi video ya mama Nadège Mbumba ko expliquer ndenge nini azalaki empoisonné ye na mobali na ye na bana na ye mibale. Batu bakoki kosala analyse, batu bakoki koloba Sœur Nadège a été empoisonné ye moko aleki apesi témoignage a expliquer ndenge nini basalaki ba test
Mais pendant que bato bayaka koloba, tozala na veille spirituelle ya ko comprendre pourquoi makambo nyonso wana ezokomela mama Nadège na pasteur Atoms. Non, pasteur Atoms c'était adorateur de l'Éternel Atoms Mbumba. Voilà. C'est quoi les problèmes? Bien-aimé, nalobaka likambo moko kozala na nzambe eleki nyonso. Gloire ya mokili etengamisa babengani ebele. Gloire ya mokili esalaki bato mosusu baobéir lisusu nzambe te. Kobika ya mama Nadège na Atoms eza kaka kozonga na kati ya poste ya musala oyo nzambe abengela bango. Nzambe aza nzambe ya ordre. Combien de fois bato bazwi ba message baleki na ba émission pona kobeta son ya tempête. Atoms zonga na adoration. Atoms nzambe alobi zonga, tu n'es pas pasteur, oza adorateur. Oza wana pona koyembela nkolo. Combien de fois nzambe memi batu abetisi bango tour na site ya ba musicien o bakufa bazongi bapesi message na pasteur na frère Atoms. Atoms nzamba lobi place oza ya kote ya wana eza poste na ya musala te, zongela adoration bagangi babeleli poison wana. Oh mama Nadège lelo azo témoigner que maya miso zo tambola ye, azo raisonner histoire pe résultat ya hôpital, maya miso zo tambola ye, azo lela na français. Eza poison ya batu ya mokili te, eza son ya tempête oyo nzamba azo beta toujours na couple ya Atoms que bozonga kogumba melanga. Bien-aimé, kozala na poste ya musala te, eza ki indiscipliné o ba militaire balobaka, eza abandon de poste. Soki abandon de poste ya ba soda ya mokili, bakangela kango, bakotaka boloko, mokili o ya biso, ebongo nzambe. Tika na yebisa yo muto oza serviteur de Dieu. Tika na yebisa yo oza mwana nzambe, oza na likabo oyo nzamba apesa yo, oza na don oyo nzamba apesa ya koloba yo poste na oyo eza place boye. Melelo na moni batu nyonso ifo afungola Bible ateya. Batu ya koteya bazali, batu pe ya koyemba bazali, basakoli pe bazali, mais mutu na mutu azala na poste na ye. Laisse-moi te dire que pendant yo kozala na poste na yo, na kati ya kozala na poste na yo ya musala, oza na assurance ya protection ya libota na yo mobimba. Oza na assurance sabaote akozala na kati ya vie na yo. Kobeir poste ya musala oyo nzamba bengela yo esecurizaka biso na makambo ebele. Neti nga naza pasteur te, bayebisanga te na fungola Bible na te yaka non. Nga bayebisaka nga natangaka Bible mingi po soki nazo dirige prière ya intercession nazwa référence ya makomi natindango lokola ba sujet de prière. Eza na ndeko moko awa nayebi parmi bato na bandaki pe ko encadrer, ko orienter chemin à repentance. Namoni akoma ofungola Bible pona koteya. Eza abomination. Yo moni loko ozo salela nzambe nzoko nda oza abomination na miso ya nzambe. Tuna nzambe likabo na yo eza nini? Tuna nzambe ngande naza bwe poste na nga eza wapi? Ende kwa mwasi wana namoni akoma ofungola Bible koteya à tout moment. Et l'esprit de Dieu m'a dit ya koluka ye pona oyebisa ye oza adoratrice. Fanda sala live ya adoration, mema batu na adoration za na mongongo koyemba ya komi na ekotea. Etiaka mutu na kati ya insécurité lorsque oza na poste na yo te ya musala oyo nzambe abengela yo. Donc oza indiscipliné. Batu bapesi pasteur Atoms message awa ekoti on dirait koti te.
eza son ya tempête wana eza frappe ya nzambe bokoluka nani empoisonnaki là c'est Dieu azobeta bafare ke atoms zongelanga zonga na adoration zonga kopesa nga masan joli mpo ozala protege soki atoms na mama Nadege bazongi na kati ya poste ya adoration te, il y aura quelque chose qui va se passer, des gens vont pleurer. Dieu est miséricorde. Nzamba bolingo bien-aimé. Natangi na Bible zolo banangaki. Nzamba traitaka biso selon masumu na biso te. Quelle miséricorde. Quel amour. Quel amour. Problème eza wana mama Nadege, papa Toms, bozonga na poste. Bosala abandon de poste. Bokena na poste o eza ya bino te. Soki oza na poste na yo, protection ekozala, poison ekozala te, maladie ekozala te, liwa ya mbalaka te ekozala te, parce que isika oza na poste, nde isika nzambe azolinga amonela yo, akitisaka protection. Nga naza intercesseuse. Na longwe na intercession, nakomi na nga mama pasteur, eza abandon de poste, na tie vie na nga na âme na nga en danger. Mutu nyonso azalaka na poste ya appel na ye ya musala te, atie vie ya bana na ye na âme ya bana na ye en danger. Problème eza bongo. Il faut bazonga na poste ya musala. Il faut bazonga kopesa nzambe masan joli. Il faut se repentir, dénoncer makamususu ke nzambe limbisa kozonga bien-aimé. Satana koki kokana yo oki mepa nzambe. Mais soki nzambe si akani yo okende pa nani? Okende wapi? Ba risque poison. Et la moni batu basali ba analyse mama Nadege bwena bobo. Mais jusque là, ba comprendre te qu'est-ce qui se passe nzamba lingi nini? Nzamba zo annoncer kaka na pasteur na frère Atoms na mama Nadege ke soki boza na poste ya musala te na kolongo la bino na mabota na bino na mokili. Je vais vous tuer. Message eza bongo. Soki bozongi na poste te, c'est la mort. Parce que bosali abandon de poste. Et lorsque sali abandon de poste au koufi, eza kokende boloko. Eza kokende lié de trauma. Parce que o accomplir mission te, obéir te na poste no ya musala. Soko za adoratrice yemba yemba. Nga naza na grâce o nzamba sala nga nazara messager, naza intercesseuse. Nga mana kofanda boye babisinga kende yebisa Moïse Mbie nga nzambe na lobi boye na kotia kamera na nga message kokomela Moïse Mbie. Espérance sambela pona mutu boye na koprier. Nzamba kotiaka ba message prie le Congo pour le Congo, je prie pour le Congo parce que naza na poste na nga ya musala nazalaka sécurisé. Nga nazwa bitumba ya makasi mais namona lola esécurisanga. Non ya na témoignage. Donc message ezake mama Nadege, papa Toms bozonga na poste ya musala. Message eza bongo parce que soki bozongi te, soki bozongi na masan joli te, tika micro pona koteya, mais zongela micro pona koadorer les saints d'Israël, pona koadorer le roi des rois, le seigneur de seigneurs, pona koadorer kotombola lisusu ngwende na ye. C'est ça que Dieu veut. Soki osali yango te, il y a toujours la mort dans votre vie et vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement.